ministère ya transport occupé bato te na ba prix ya kofuta transport jusque là biso toyebi ke kolongwa magasin kitambo ti gare centrale c'est 450 francs na taxi mais tofutaka 1000 francs comment et comment 1000 francs ndenge nini et comment passe moyen de vivre ils sont qui tout côté et belé la population à Kinshasa bisi ko kozala combien faut que ça les titre nanzela pe passi makamuni so komi passi yo lokola yo yebiki yo korompaka na yo kaka pour les kaka na ba élection sala yango sous na 2023 total abino tokuta les sikani ni bokolekela na 2023 tokutala bokoni sitango so to fandi kimia njoka population aotala bino malembe azoko étudier bino bota la passe ya population le peuple souffre transport ezama be makasi na Kinshasa transport ezama be na Kinshasa wenze zala kaka na se wenze zala kaka na mabele batandaka biloko kaka na mabele et bino bozali wana bakeli mibeko boko mona mais boko lobelo côté okotala na kati ya transport to taxi bis wana modèle batie ba mais mawatro batie ba banc 6 bato liboso déjà bazo de la makolo et c'est là qui contre déjà tol oyo et pesi mukongo na chauffeur les parlementaires ou population votaki bino ba parlementaire ba député et les sénateurs ou population ponaki est-ce que vous quittez pétan mususu na barre de bis ka terminus bon mon position nini bato na bino ba population bato ko de transport mbote boye bola mon abino bato bolula télévision acheter la congolaise hein, télévision en ligne TV Oyo et puis Sarabino Masola Kitoko puis Makamba Kitoko je crois émission Abino Popola Boyebi Mikolo Oyo tout ce qui idéologie à Kotambola tout ça n'a venu au Tambola Pete Zoroba mais l'autre va quitter au Tambola télé l'autre aux allez Sikamoko pour te mettre PC la kaka Sikamoko par rapport à la situation tout ce que mona et ce que les Ganambo Kanabiso là je vois Maman Espérance et Bongo la Musika na pession bote sikozali pambate yonde olinga ki initiative ya chaîne Oyo et ça le mapé zala na pession bote vraiment maman zala kaka ndingo zali et pourquoi pas à toi Desh Derek Amani motema ya ser na ngai Marie-Claire Yanganda bino pena ba Londres sika bozali na pesi bino mbote bondi mbote utie pa ya ndeko mwana na bino bolela autrement dit Ramsès quoi na pesi bino mbote na sud kuna pe na moni ndeko pe moninga na ngai bovi kata ifamba na musike sikozali na pesi mbote pourquoi pas ma sœur Fadili Kasi na pesi mbote bande ko nga nyonso boza na Afrique du Sud na pesi bino mbote sika bozali gigi bozwi na pesi mbote et puis ba misusu nyonso o basengi ko mbote na nga na pesi bino mbote ce qui n'a zongi ba côté ya Europe là je vois aussi mon vieux Mike Konzo vient na pesi mbote na musika zali pourquoi pas toi Tony le Prince Tony Banga le Prince na pesi mbote sika zali na musika ya mambote uti pa petit na yo oyo yebi talaka ndenge zalaka et pourquoi pas toi John Lubengu na pesi mbote et si vous allez sur mbote mon vieux Machaka sans oublier mon vieux et grand frère Dissan Zakari Minga Mangoto vient na pesi mbote si vous allez petit na yo pesi la idéologie quoi mbote na bino nyonso ba ebolinga chaîne Oyo acheter la Congolaise TV mbote na bino ba ebolinga émission popola lelo to yaki to popola mwa muke likambo etali Oyo bakonzi ya mboka bazali kolinga kokipe lisusu makambo ya population te
population atikali abandonné. Lelo na ngai koloba mikambo mingi te, lelo na ngai na mingi likambo etali kaka transport. Eza pasi. Kozana na bokonzi ezali malamu. Okofanda kimia soki population na yo pe bazana kimia. Okozala déranger soki population na yo azana kimia te. Lelo na ngai loba likambo ya transport pourquoi? Likambo ya transport ekomi pasi na mboka oyo na ndenge ya lisekite. Tomoni ba ilaki biso ba bisi ebele. Mais tu habites ba bisi wana nyonso soki eza wapi tu habites ba mboka ezali belé ba province ezali belé ba kukapola mais oyo ezana likambo ya Kinshasa ekomi loko mususu lelo précisément na ngina ba likambo oyo etali ba transport en commun oyo to bengi ba taxi bis. Oui, l'état to habiki okoki kokoka nyonso te ba société privée ba transport privé koki kozala wana pona koluka kosunga bino pona koide bino na ba milliers mususu oyo tango mususu bisi koki kokoma te. Oui. Oui, et ça kitoko. Mais est-ce que ça contrôler Batouana? Bateau la société, le transport en commun, il y a privé. Est-ce que ça contrôler? Et ça l'inga passe. Et ça l'inga passe mon colo lelo. Na matina katia taxi bis moko. Donc inzela wana et c'est nga fona mata taxi bis pour taxi ko ekozalati. Alors na mati nasakia ko kamwa. Malamu nanga ezalaki po receveur apesa kinga place receveur otobenga ka ba contrôleur wana o tebina mboka mususu abenga bango ba comptable mais biso tobenga bango ba receveur voilà ba komi ko sona chauffeur na fana ki place na ye ezaki mwa polele ezaki kitoko ponanga mais tango na tala ki ba ndeko mingi bazaki na sima na miyokeli mawa okotala na kati ya transport to taxi bis wana motel batie ba ban mais mawatro batie ba ban 6 bato liboso déjà bazo de la makolo et c'est là qui contre déjà tol oyo et pesi mukongo na chauffeur bazo kolela bande ko na sima pe bazo kolela espace ça te mukongo penda contre tol oyo abengaka porte ya kofunga na sima na bité soki babenga ngoli susu nini vraiment et à la fin oyo sali que lelo ngana sala émission oyo avec cette difficulté là na ba difficulté wana nyoso ndiko nanga chauffeur azoko yebisa receveur alobi en tout cas au moins mikolo yo mbongo ningi zoko tamingi te faut yeba moi espace tikala photo bakisa ba moko bande ko na discuter na chauffeur na ndinga mais au moins receveur me comprenez chauffeur afandi liboso po chauffeur abi ke mto akene ko pesa mbongo azana poso pe ke mbongo ko tebele po yazo api oyaye mais receveur imoko en tout cas afandi kimia receveur ngo isanga aniko ibisanga papa fanda kaka kimia pas chauffeur bazo comprendre te mais moindre accident avec 6 bancs au izalaki mais bato makolo ko bukana makolo ya bato ko bukana mais alingi à côté sa 7e banc gouvernement bakonzi ya mboka bino bato boko battre la population na bino eloko ya boyi pourquoi contrôle les alakate pourquoi contrôle les alités na population au bino bozo ko diriger tokena nokotala ndenge nini bamataka na mituka wana comment bavivaka esika wana vraiment nga naza désolé na komona ke population ndenge tozali tozo abandonné nga na kola tozo abandonné soki eza likambo ya transport ya kotala ya contrôle ya ba camion wapi efuti taxe to wapi mbangu tokomona service ya l'état ya ministère ya transport babimi na balabala transport ekomi pasi mpona bato transport ekokoma pasi mpona bato mpo mituka wana nyonso ekokota ekobombana mais pourquoi kocontrôle te babana bango ndenge batiaka mpo bato bafanda c'est votre service ministère ya transport musala na yo nini faut contrôler quand même lelo ba transport modèle auto zo ko futela yango te prix au l'état fixa ministère ya transport bon ça wapi pona ko contrôler ko yeba
ba ligne bato ba kofuta ndenge nini botiki biso ndenge wana ndenge Kinshasa komi koloba mboko to bana na bana to Mobutu ezali lisusu te toki Mobutu ezali lisusu te ekomi pasi na mboko oyo tozoyeba te tozokende wapi bozotalaka esika bokozwa mbongo mais bato bazosalaka bino bozwa mbongo population oyo balingi bozala esika bino bozali vous les parlementaires oyo population avotaki bino baparlementaire badéputé et les sénateurs oyo population aponaki est-ce que bokitaka mpe ntango mosusu na barre de bis na baterminus bomona position nini bato na bino bapopulation bato kozwa ya transport est-ce que bozoyeba yango badéputé bino bapopulation aponaki est-ce que boyaka na barre bomona modele nini population soko nyokoma mpona transport est-ce que vous avez une loi où vous avez voté pour le transport privé? Mutakula mukana ndenge kaka mboka na biso ndeto monaka. Mutu alongo ipene tiki tambo afuti 1000 francs. Alongo ipene tizando afuti 1500. Mais kolongo zando tiko zonga ipene comme 500 francs. Vous pouvez imaginer, les matins c'est comme ça et les après-midi est comme renversé. Et comme si on a 1500, qu'on a comme 500. Tout ça n'a pas nini. Tout ça n'a pas nini. Secteur où il a contrôlé, quand côté bon et kotaka. Secteur où il a contrôlé, il a quand bon et kotaka. Boye baki, population de souffrir. Bino ba ibolanda katang mususu ba émission bino ba ibokota ba réseaux sociaux vous approche na ba député vous approche na gouvernement vous approche na présidence beaucoup monsieur la bango ba message oyo précisa wana juste pour na kolamusa esika oisa kolala po ba yeba il y a pas moyen bato soki bakufi bato soki babukani makolo nde bolobi ke baya nde bomonani po biki mbongo ekobima soki ekobima 2000 bino bolobi 10000 po biki bosala intérêt ou bien il faut que prévenir passe oiko la bato pourquoi biso tokoki kosala système ya prévention te to prévenir lelo oyo soki batu ba matina kati ya taxi bis te to fanda ka pena ba chaise normalité ba chaise fabriquée na ba bois batu baza d'abord à l'aise et puis batu ko futa mbongo ndenge moko oyo na mutuka ya leta oyo mutu matina transco afandi malamu afuti prix na kitoko 500 francs ndenge moko na bango batondisi batu lolengi ya kofandela ya mabe. Comment se fait-il l'état ko tikelo ko ndenge wana yo sana babisa kitoko batu azomata ba ko futa yo na moins cher mais mutu privé azoko tia ba ban ya mabatu tia kiti ya maban ya bois akofuta batu cher mais l'état zotala l'état au kotala likambo nengwana isa participer mawa tozoloba biso toza pona ko popola toza pona ko beta sete ko lakisa nzela bino baba ko benga élu du peuple to ebike moto o ayokaka mawa ya population te ayebike ba votanga te na tricha mais soki yo yebike yo o tricha te on a voté par les peuples. Ok, lobby est monté aux qui sont le na parlement. Pourquoi vous avez la situation à Bangoté?
botalaka ba situation na bango te ndenge bazoko vivre. Congo wenze ezalaka kaka na se, wenze ezalaka na mabele, batandaka biloko kaka na mabele. Ebino bozali wana bakeli mibeko boko mona mais boko lobeloko te. Alors lobi soki mutu mususu abimi asali contre campagne ya bino boko loba nini? Transport comme passe, moyen de vivre est sous qui tout côté. Et belé la population à Kinshasa bisi ko kozala combien? Faut que ça l'étude. Nanzela pe passi makambo nyonso komi pasi. 2023 akoya lokola yo totinda na parlement okenda oloba eloko te osala eloko te tozela yo ya lisusu zonga susu yaka na base yaka kosenga biso bavoi na biso tovote yo. Tovote yo lisusu zonga yaka na base yela biso susu baloso bapolo tovote yo. Quelle souffrance! Mutu to batu ba pesi bino manda bokende kolobelela biso esika intérêt ezali bakokorompre bino bapesa bino mbongo nde esika boyebi. Mais sika bato batindaki bino mpe bozwaka mbongo wana koma bazovivre bozokipe yango te. Eza pasi mpe mawa makasi na sokoloba. Yo lokola yo yebiki yo korompaka na yo kaka pour les kaka na ba élection sala yango sous na 2023 total bino tokota les sika ni bokolekela na 2023 tokota la bokoni sitango so to fandi kimia njoka population otala bino malembe azoko étudier bino boko so ba résultat. Combien de députés bozonga na base na bino? Surtout vous, c'est de Kinshasa. Combien vous avez à base? Vacances parlementaires, au voyage au Kepoto. Combien vous avez à base? Vous avez à base na bino. Population oyo et vota kiyo na kene kotuna. Comment eloko nini oyo ezoko marché malamu te pour kende koloba na parlement? Combien bozongaka? Combien oyo bosimbi social ya bato oyo bavota bino ata base na bino? Obosana kutu mutasala campagne makasi bato wana kotambola na bango obosana kutu bango yebi ata bango te bando kenda bavota yo oyeba nani okenda libelati. Après 2023, oyo koluka ye lisusu. Tozana bino. Tozela bino na 2023. Isika oyo wapi kokata makambo. Tozela bino. Bota la pasi ya population. Le peuple souffre. Transport ezama be makasi na Kinshasa. Transport ezama B na Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas moyen gouvernement? Avant de commencer le gouvernement, il n'y a pas moyen de député pour voter loi wana. Que taxi bis mon côté et que sous côté ya bana katia motuka. Taxi bis mon côté et tia ban ya bois. Parce que quand on parle de bancs, il y a que des bois, je crois. Pour bien un plastique, oui, qu'on fait dans la quantité. Il y a ma bende pe qu'on fait dans la quantité. Donc je parle des bancs.
tout le monde a ba taxi bis mususu ndenge yaka wana parce que ba camion oyo yaka wana yango ezalaka na bavana kati te mais tout le monde a mususu bazo créer ba kiti ya kitoko tout le monde a mususu bazo créer ba kiti ya kitoko au fandi au senti confortable au fandi aux à l'aise. Pourquoi vous ba député bino ba totina na parlement est-ce que situation wana pour la population na bino bomona ka yango bobolandela yango tolingi avant tout ça 2022 tout le monde a député moko a créé loi wana ke ba taxi bisi nyonso elongola nano ba bana bango ba tira bato akiti normal s'il faut même trop ranger. Et puis, ce que tout le monde a déclaré les soucis sanines. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour tout marcher bien dans le transport à Kinshasa? Boulon a un système où il y a une carte, dans le transport privé. Il y a l'État qui a sa carte, il y a l'État. Mais il y a privé batika. Pour le coup, il y a l'État qui où il y a privé qui m'a battu, comme il y a battu. Ba tracasserie pa mapamba ba bureau de paille ba contrôleur de paille moi isate lelo soki na baki na koloba uniquement makambo etali transport alors soki député moko avant 2022 si là a voté loi wana je crois à cause de la député oyo na ba kutu ko voter soki a côté si loi wana à cause parmi les députés oyo ngana ko appuyer na 2023 que la population à côté n'a pas voté. Je vais parler de lui. Et le gouvernement, par Nabino Pimusu Wana, ministère des Transports, occupé de tout n'a pas pris à foutre à transport. Jusqu'à là, biso to yebike, Kolongwa, magasin qui est en gare centrale, c'est 450 francs. Na taxi. Mais tu fous à 1000 francs. Comment? Et comment 1000 francs n'engeni? Boloba pété bango matisi transport na ndenge na bango et le bila bino le côté souci na bino ezate pour la population souci ezate beaucoup de population kufa vraiment moi mon ke oyo peuple azozwa parce que salaire malonga ça la raté maman ke winja ke koteka transport le susu et les cas oyo l'État tient na mutuka na ye mutu na mutu akoti a prix oyo ya sepeli vous trouvez ça normal? Voilà lelo na ngai koloba kaka likambo etali yango parce que souci na biso za la population toyaka ko popola pona likambo etali vie ya population vie ya peuple congolais et sika nyoso azali particulièrement to lobela mingi ba kinois ce qui peut écouter ce que tout le monde va faire tokoloba mais mingi bakino parce que tout ça na bango esika moko yango toujours lobela kamba vie na bango en tout cas et ça qui wabino animateur ya émission oyo boyebi na kombo ya Joseph Corneille et kombo to yakile loko lobela likambo etali transport ndenge ni na kati ya ba bis privé ba ko nyokola batu na kotia ba baya mabaya ebele makolo ya bato zo kofanda normalité moindre risque ya frais makasi bato bakobukana nde tungai tolobela lelo ke l'État fungola miso na ba transport en commun ya privé pour pesa bango mibeko ndenge nini bakoyi kotia population na bino na lolenge moko ya malamu poete esika moto akokende akoma malamu ndenge pe akozonga azonga malamu. Je crois to komina suka wana na moni yangai la patrona Espérance Bongo na pesi mbote na musiki sikozali bande konanga nyoso ya tete américaine ya tete américaine olobina pesa ka yombote na pesi mbote. Là je vois aussi coach Igo na pesi yo Igo Mbuta na pesi mbote sikozali Jomolo na pesi mbote Patrick Mongai papa na pesi mbote et na présenter ba condoléances na famille Kuchu Mobimba famille Liomba na pesi bino mbote bisika bozali na ebike tozoka bola mawana bino famille Liomba tosana bino to ebike mercredi oya lobby
tozali bongo na veille mortuelle puis jeudi des alliés enterrement ya papa na biso Liomba tosengi na ba onyo so bakoyoka pe bakola na bana basoda bana kanchach avec notre association Union bana kanchach na lingi tozala wana biso nyoso mpona ko rendre dernier hommage na papa na biso Liomba où il a travaillé qui sous les drapeaux de Toyebi Tiliwe juillet a toujours dans ces drapeaux donc tozala wana quoi. Voilà, parole à Souka, Mbote na baonyo so bayebi nga, wasepela kananga, wasepela na émission oyo. Toza na toujours le numéro izawana izali numéro moko WhatsApp, soki toli ezali pona kopesa, ba remarque so ezali pona kopesa, bobanga kate, botindela kabiso ba remarque, pote ba neto ko améliorer ba émission na biso. S'il y a un cas aussi où est la population ou peut-être beaucoup mona que population akoki ko bimana ngote soki ndenge nini ke presque ko koloba, bobanga te, boloba, botinda message, je crois to kolobela ngo na betando na biso ya mike wana ezaki loba na ngai suka pona koloba na bino mokolo molamu okati ya mabota na bino. Merci, bye.